Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, j'ai mis la ménopause. Pour le bino, tu m'as bien. Il y a un gars qui a un téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Depuis plus de 2 ou 3 semaines, boy, Femme Tamar, Isaka, Femme Tamar, awa, Femme Tamar kuna, Femme Tamar kuna, oh Femme Tamar abel liboma, oui, makamususu. Ba vidéo ezalaki tout le monde ende Femme Tamar a boya ki prophète Nima Sambela pona ba réponse ba combien na commentaire à répondre on soit na ba abonné a kezongi aleli compte ba piraté compte na ya yemo ko TikTok ngana yebi compte ya yemo ko TikTok nde ba pirata ki te mais ba benga ngoni ba banisaki yango ko pirater na ko bannir eloko moko te ko bannir eza TikTok ye moko akobara yango suite ya ba signalement ko pirater eloko ezali mutu azwi accès ya bande osala eloko non alongoli ba information na nyonso na kati elongwe wana ekomi Femme Tamar abeli liboma en tout cas ya liboma vraiment en tout cas nazaki na ba preuve na ngote bomona ekutu a pe na la NG officiel na lobelaki yango pete parce que nazalaki na preuve nango te na bato na solaki na bango oyo bazala awa na Afrique du Sud na ndambo na Congo en tout cas bazalaki discret makasi ko nayebi te information ya liboma wana soki mpe eutaki wapi kaka nzambe kaka nde moto ayebi mais na video oyo naye koyebisa bino ke bapiblie mobali ya Femme Tamar bapiblie mobali ya Femme Tamar ndenge donc ba conversation privée ya mobali ya Femme Tamar na basi mususu abimaka na bango ye ko pasteur en tout cas sincèrement bolimbisa nga na yebaka kombo ya mobali ya mama Tamar te nbenga papa Tamar de père qui na le ba prophète Kalama bon babaki Kalama mpoko na baki o Kalama siemi tiko bante kombo neza nani bon poto ki musika te bref papa Tamar ba publier ba conversation privée na ye moinde ezarake mobali azobima na mwasi comment dire moi soki tofanda a place mote ndenge ezala copine voilà bobimaki bokendaki bozalaki na mwa ba intimité bosala nyonso bokokaki kosala sikoyo muna moto azongi epa na ye ti akomo raisonne sikoyo bamakambo oyo elekanaki wana bobandi sikoyo kokomana nango sikoyo conversation wana ebimi na réseaux sociaux naotiela bino okala mingi te parce que nayebi te po Femme Tamar video oyo bomona oyo esali entre 2 ou 3 jours passés mais ma conversation oyo babimisi yango esali même pas 72 heures esali même pas 4 jours ma conversation naotiela bino mais video ya Femme Tamar esali je crois 3 ou 4 jours donc eza lokola kaka ba conversation wana ebimi neti lelo yes lobi nango Femme Tamar ye moko aleki po akota lokwa mobali na ye siko makambo siko alobi na video wana otiela bino yango après soki bosisi kolanda conversation donc nayebi te soki mwasi aocouvrir mobali parce que déjà le fait kaka ya koreconnaître que compte Facebook wana eza ya mobali na ye
après bakisi na sima lobi que non compte wana ezalaki piraté. C'est vraiment une façon ya couvrir mobile na ye. Mais curieusement ba conversation na bomona awa ba date nango lukuta mabe eza ya 2025 te. Or femme Tamara sali vidéo esali même pas kutu une semaine vidéo 3 ou 4 jours ba conversation même 3 ou 4 jours. Ceux qui par exemple compte ba pirater yango lelo par exemple erozalana ba conversation lelo tala eza impossible na monde lelo okosa surtout na ba Facebook ana okosa date ya conversation balobi eza na date mobwe to utiliser tolobaka screenshots capture d'écran eza arme monene ya destruction baloba ngo poani parce que na capture d'écran bato ebele bazala détruit parce que elakisaka mutakanga ki capture wana badate baconversation elakisaka surtout soki neti moto azosala nkwaza okuta zala ti ndelo capture d'écran zala ti ndelo capture d'écran capture d'écran eza arme monene nazoyebisa bino. Donc femme Tamara vidéo asalongo esalata 4 jours te aleki alobi ke compte mobile na ezalaki piraté alors que ba conversation onga na otiela bino awa totanga ngo ensemble bolimbisanga ebimi déjà na réseaux sociaux. Oui moi si fa couvrir mobile na ye mais basala nzambe moko bakomi osunga biso te. So question nanga ezali pourquoi est-ce que bapublier mobile la femme Tamara quand na moment o parce que atiaki bato na défi po aswamisaki bato alakisi bato ke yaza na bonzambe makasi eyebani te bapublier moi so comment dire bon soki bapira bon naza na bahypothèse mibale avant na banda kotia baconversation naza na bahypothèse mibale. Hypothèse ya liboso ezali mwana mwasi ono bazala kobima na ye mutu akangi bacapture atindeli bato bapage na batiktok po bapublie yango point d'interrogation. Hypothèse ya mibale ezali mutu nda pirate compte ya femme Tamara nda akute na baconversation wana nda publie yango point d'interrogation. Eloko mosusu ndenge naloba soki femme Tamara alobi ke compte amba ene bapirataki toboyi te nga mpe na ndimi ke compte bako pirata yango siko baconversation wana oyo ezodate na baane leka conversation oyo bapirataki yango point d'interrogation. Yango wana avant koya kosala bras de fer na réseaux sociaux siko na tout ce question mosusu justement rapidement est-ce que compte ya mobile la femme Tamara il fait zaka pirater kaka na momaka oyo mbala mo babimisi mo ba conversation soki mutu ana accès na compte ana te pourquoi ba pasteur musu ba pirata ba compte na te ka pan makamba ya femme Tamara na mobile ne mbala mo ba pirate mba mo compte ne mbala moko wana pe question musunga pe na mituni bon na jubino déjà temps ebele na sina lobi pe déjà mingi na essoufflé moi mokie na pub comme ça na zonga na banda siko kotiela bino ba conversation wana bo totango ensemble parce que ça conversation et ça la page et ça dans la réseau ça dans ba page na TikTok makamno lo ba pongi tingaza bote ke umtakanye ngati na privé ngala ke nous avons conversation ba na ba privé ngai il faut loko ya na réseaux sociaux ponga na sale la on a lo ba ngai on la chou na kenda na banda ka ba tuté pour nous ba information nga so ke information et yé na réseaux sociaux ne na du courage na fandi na kiti na ngai bokonzi na sale analyse na nga loko la mutneso so ki preuve ezali na laksa ke ngai te preuve yango preuve yango na na tende na lobi mingi donc so roza na chaîne YouTube non eza na ba problème monétisation
vous en avez besoin de aider yo na auto problème à copyright community strike pardon abiloko mwa ndenge wana ko hésiter te ko contacter nga to ko yeba ndenge nini to ko aider yo so ko longo travailler na nga na contrat ya promotion pe ya publicité ndenge bongo na ba publicité ndenge ko taka mingi ta pona c'est souffler po tant to zonga tozwa ne ba conversation amoureuse entre le mari de la femme Tamar et une personne qui veut le nuire. Mais n'empêche que ce sont des choses vraies. Parce qu'on avait vu, moi, la fois passée, Zaki n'a pas audio, est-ce que bouteille à tembo, bouteille à tembo, comment dire, bouteille à tembo, et kanaka déjà na oya maltina, des histoires comme ça. Mais ce qu'on conversation, capture d'écran, bande konangai, on appelle ça le kuta kaka. Pour l'interrogation. Alors, soufflons justement un peu, on revient juste après la pub. Soufflons. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Tragico, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2,000 avec le document en main. Eh oui, la société Tragico ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour une meilleure avenir pour notre société. Oyo eza page ya TikTok e indakaka nde mutabandi ko publier yango botala bien eza ya septembre 2023, le 8 septembre, c'est là. On pousse ça bien. Le 8 septembre 2023, à 17h30. Jérémy Kalama. Ils appellent une photo, il y a Mobalia Femme Tamar. Donc, ils en ont 2023. L'autre, on a 2025. La 4 on a 2024, il est qui? Na évité ce qui va conversation ils appellent à 2024 mais on a 3 conversations où on a zali où va publier mobali ya Femme Tamar mibali to ebike na tona bango bazana bango fidélité basana nzambe bateyaka bato fidélité bon nzambe moka ebi na ojuge te mais na otanga kaka ye mo pe mutapage nga combien na bombi trop naza banki te Papa Kalama, wangana kaka nzamba opinion après oko imposer batu maboko. Là c'était une question. Oyo a tuni mobile la Femme Tamar. Vous moi ka tipi moi photo ne wana. Na tanga bakomi bonsoir bébé. Eza na rappelé, eza le 8 septembre 2023 à 17h30. Eza passe au moins o eza messenger. Oui, eza messenger. Eza na même date. Elle on a des conversations. Il y a commis jusqu'au nez bazaka reply à répondre quoi. Voilà. Parce que yo ils appellent moi ba doute au cause année tout moi doute moi muki est-ce que ça cause OK. Bonsoir bébé, merci beaucoup pour cet après-midi, tu baises bien. Vraiment j'adore bébé quand tu me fais l'amour. Yé, bon la Femme Tamar Zongi, merci beaucoup. Après Zongi Chouchou, c'est vrai. Donc, normalement, il faut qu'ils aient la question. Moi, ça Zongi, oui bébé. Donc, moi, c'est à commis, on va répondre. Après, na
na 18h44 la même date wana kaka la fille wana mpe kaka répondre oui bébé. Donc bazalaki na ye après peut-être moyen koma mpe na WhatsApp eza te tika koma ta na Facebook pour Facebook eza nango application oko désinstaller oko réinstaller air nyonso baconversation ebonga te mais na WhatsApp ezala un mot boye oko désinstaller boye baconversation ekimi oko ozongisa boye ah mibali oyo eza ya liboso oyo ebimaki donc oyo naoloba après nako tia mibale bato ebele bandimaki te babi ah okosi wana eza ozomona ke eza eloko bapirata après motu mosusu alobi te eza ye vraiment eza ye eza na baappel bon oyo nayebi te oyo mosusu nayebi te soki eza vraiment ya date nini oyo naolinga natangela bino awa mais oyo nga nayebi oyo nga nayebi oyo eza ya 2023 awa komi nini ifo ezala komi makambo moko likolo bozala na obongisa mpo baécrit eza tellement mike naolinga natangela bino balobi oyo baréférence place akendaka na bakuzu kobeta magoda voye parce que ezalaki na audio moko boye ebimaki kande na oto koexplike bino la fois passé audio moko boye ebimaki audio wana ebandaki kolobela bafandi bazwi babiere bachange yango na batia wana bamilangi lokola ya bamatina bazomela etout consort alors bandimaki fille wana te alors nazotanga baopesa na barendez-vous mwasi akomi nazoya déjà mobali na répondre yaka place tovandaka na bandal place tozalaki première fois bébé quel côté esika oyoka tovandaka na nsima ya esika oyoka tovandaka na nsima ya kin marché bébé arrêt pharmacie naza déjà bébé appelle-moi s'il te plaît allo mobali ne squat mobali la femme tama atuni oza côté nini yaka na arrêt Vodacom après ye mpe kaka mobali na ye mpe so ye mpe kaka mobali abengi mpe so mwasi mpo ayeba soki aza wapi oyo ezali rendez-vous je ne sais pas si c'est la même personne ou c'est pas la même personne en tout cas je ne sais pas mais au moins c'est une conversation babébé banini mwa barendez-vous mwa banini donc mobali la femme Tamar ya minene ezoya mama biso nyonso toyebi ke femme Tamar na mobali na ye bazwi mwa badifficulté ya obota nayebi te soki mobali ya femme Tamar azalaki na bana avant libala ya femme Tamar mais nayebi ke na 2023 mobali ya femme Tamar azalaki déjà marié na femme Tamar ils étaient déjà mariés donc soki ke likambo azemi ebimi c'est que réellement que mobali la femme Tama bien que moni mbali bazala compliqué bien que nzambe apesi bango nano mwana te bango mibale ozomona mais soki abeti match libanda epesizemi ye moko otala abota to alongola mais na conversation mosusu oyo ezoya kuna bomona ke mobali la femme Tamar alongolisa fille zemi alors que ye na mwasi na ye baokokobota te mais libanda aobeta babale bazemi ezokota azolongola mutu moko ntango olobaki po femme Tamar aleki te alobaki no compte mba ene bapirataki yango ok bakopirate eloko bati falaki normal so bapirate on a 2025 baconversation wana efalaki ezala ya 2025 bapirata baconversation ya nini te capture d'écran banga nyonso me capture il faut kobanga capture d'écran bato mosusu bazanga eza informatique te conversation ya messenger opirate yango ndeni mpo wana etikalaka des années conversation eza ya 2023 akozala mpe moto achange na ye peut-être na 2023 femme Tama bande ya kobuna tomona témoignage ya molangi bozala na oyo baboye mpo tokóma na nini mosusu na
na conversation mosusu oyo makambo azemi wana ok awa azotinda likangu na ye alongola zemi ozomona donc awa sikoyo eza double conversation je ne sais pas soki eza na badate naolinga natala na badate en tout cas eza ya octobre le 15 octobre je ne sais pas soki 2024 nayebi te soki 2024 oui bo batie le 15 octobre eza na année te ndenge nini il faut normalement ezala na année ozala nazoluka bacapture d'écran yango eza mwa nini eza mwa compliqué voilà awa aotinda likangu na ye alongola zemi mais curieusement eza na le 17 octobre le 17 octobre ya année nini ya 2024 ya 2023 kaka bon, on ne sait pas mais laisse-moi je vais lire bakomi likolo balobi awa azotinda likangu na ye alongola zemi un pasteur en plus bon comment qui un vrai idiot après il y aura des gens pour le défendre non il y aura pas de gens. Il n'y aura pas de gens. Conversation de lui et la mère de sa fille. Oh. Donc, pasteur Kalambazana, moi si, oh, babota na mwana. Oh. Ok, zana mekakasko tangango. Ok, ngapi nazo apprendre nzela mona bino. Na tuni soki olobaki nini wana mba la femme Tama. Tu sais quoi c'était? Oh. Ah bon? Je sais faire. Oui. Merci. Après, à répondre, je ne sais pas quoi dire, mais c'était plus que waouh, tu sais faire l'amour. Merci. Ok. Bongo, biloko olie zalaki goût. Kitoko makasi. Le monsieur répond Kitoko makasi. Alors, je ne sais pas, oh, ce qu'on dit à makambaze miyango. Wan zaka ke non, ba osola kaka. Na cadre kaka ya bolingo ndenge ezalaka kaka na cadre ya bolingo oyo eza ya octobre message plus bon likolo kuna bomona bakomi message plus ancienne octobre 15 na 12h42 et mon amour camarade nanga alobaka yango na soki nini nzambe alobaka ata osali nyonso ekolongwa te chéri nzambe nazobanga ekolongwa oh kama nanga alobaka zemi soki eza ya mosala nzambe ata osali nyonso ekolongwa te ok donc mwasi yango ayaki okoma na zemi je ne sais même pas si on parle de la mère de sa fille c'est que mwana na abotama question mosusu ezali c'est que mwana na abotama voilà on ne sait pas awa sikoyo ce qui est namona un peu moins bizarre pourquoi awa koto nyonso eza na profil na ye pourquoi koto eza na profil te bon balobi message eza plus ancienne c'est que abloka ye voilà ezalaka mpe ya mosusu abloka ye laisse-moi écrire mon amour kamara nanga alobaka yango na préféré nzambe alobaka ata soki osali nyonso ekolongwa tuse papa biso azemi ye azongisi ekolongwa kobanga te ok nazozela o bebe na le 15 octobre kaka basolaki 12h baye kosola mpe ye aye korépondre 14h ok ye pa répondre na 14h24 ok le 17 na 19h52 akomi sali bébé on dirait réponse ezalaki sous te donc ba conversation oh je crois misusu peut-être ba futi tellement aza page et koza ba futi po balongola eloko yango elongwa na réseaux sociaux mais epesi pasi esalanga pasi bon daza na bahypothèse mibale likambo ekozala eleka yango na 2023 motu mpe na 2024 akoza pas changer bato mosusu bazalaka mais sikoyo bobala femme Tama babi akoma pasteur kala ti akoma pasteur lelo tolobi te akoma pasteur kala donc il a une carrière il a un ministère babi mwasi nda aye okoma pasteur sikoyo be mobala azalaki mosala nzambe ya kala donc ifalaki atambola normalement na kobanga nzambe eza te ke
mutu moko boye afandeli mobali afam tama akoseli makambo bon na ndenge namoni boye ekozala swat kaka mama ya mwana yango nde mutu apesi baconversation oyo batia yango na réseaux sociaux mpona kohumilie ye mpona koluka kabola bango mpona zuwa po alakisa bato ke ye mobali afam tamara aza mosala nzambe te. Point d'interrogation, mais ce qui est sûr, ça fait vraiment la honte. Eza soni, tozo banga, bon, tozo, baote la banga na biso maboko. Baote la biso maboko. On a, tokomi ko banga, banani baote la biso maboko, banani baote la banga na biso maboko. Église ekomi place mo boye. Ekomi ndenge mo na bar, ekomi ndenge mo na boîte. Et comme une place ordinaire parce que ma pasteur vraiment va vivre na bosoloté mais est-ce que les camboka moza ke ba mona ki pasteur ne qui prophète ne masikatenda faux mais ya boye siko tokoloba nini ya boye bolingi toloba neti nini to qualifier on neti na nini isa passe alors tango ba conversation o ebimi nde sikoyo video ya femme Tamar pe eye kobima ndenge bandeki koloba ke non tolanda bato baoloba te compte na bango ezalaki pirate ya ye eza pirate ya mobali ne mpe eza pirate bon eloko eza pirate baconversation ekochange badate directement automatiquement ekomi na baannée ya 2023 nakoza nanga d'accord que compte eza piraté mutu moko a réussi kozwa accès na compte na ye a changé mot de passe a changé mais a okende trou a changé na badate ozomona ke a changé badate oso eza ba 2023 wana eza passe nakokaki yango vraiment mabe makasi mais naotiela bino video nga femme tama ndenge odéfendre mobali na ye Mama Micheline Chabani kuta abaki yikutu na mobali na ye donc ezalaki benda bika mobali azalaki mobulu makasi azwa mabasi tina ndako me aboya libala te afane na libala parce que libala il faut qu'on supporter il faut kozala na mobali il faut kozala patati des histoires comme ça bon déjà toujours des exemples na mikolo peut-être maman Tama pe azapi na moi na chaque mariage ils ont moi secret dans mon boy et bon maman la carte peut-être on ne sait jamais mais sa femme là de fonder dit que non son compte était piraté tout à l'heure là on a la bino vidéo en bon mona et bon nous on a pour na conclure les âmes mamoni na ba ça te loté na déborder pe maloba te pour son na déborder maloba na ko déborder pinza maloba mais le coup là ils ont conversation bakani na capture d'écran na genre on a réserve belé na se réserver pour na salle analyse na loba mabe mais boke ba kaka banani on bati la ba na bino mitu ba maboko na mitu tout ça la tension tout ça na confiance nga loba ki on la fois passé botika osambela on nzamba kingandi nzamba songolo nzamba pakala te sambela nzambe na ngai parce que nzambe na yo oui peut-être que na motema no sambela nzamba lola mais nzamba kingandi nzamba kinga oyebi te nzambe ni asambela poza na confiance nzambe ne koleka nzambe na yo moko namoni ke na lobi ebele na otia no conversation nani réponse ya femme Tama par rapport à ba vidéo oyo ebimi oyo boyoka ye bongo tozonga po to conclure bolanda. Yebisa batou c'est faux. Nazani l'hôpital ni un problème. Mon mari, son Facebook est piraté. Alors comprenez que nous sommes en guerre. Et bien aimé, mettez les gants. Priez beaucoup, passez beaucoup de temps seul. Et vous serez en train de constater les résultats. Pour l'année 2024-25, Ezali Pamboli. Nzamba Pambolo, distraction T. Concentre-toi. Montagne, Ezali 25. Yebisa batou c'est faux. Nazani l'hôpital ni un problème. Mon mari, son Facebook est piraté. Alors comprenez que nous sommes en guerre. Et bien aimé, mettez les gants. Priez beaucoup, passez beaucoup de temps seul. Et vous serez en train de constater les résultats. Pour l'année 2024-25, Ezali Pamboli. Nzamba Pambolo, distraction T. Concentre-toi. Montagne, Ezali 25. Yebisa batou c'est faux. Nazani l'hôpital ni un problème. Mon mari, son Facebook est piraté. Alors comprenez que nous sommes en guerre. Et bien aimé, mettez les gants. Priez beaucoup, passez beaucoup de temps seul. Et vous serez en train de constater les résultats. Pour l'année 2024-25, Ezali Pamboli. Nzamba Pambolo, distraction T. Concentre-toi. Montagne, Ezali 25.
Ça va tout c'est faux. Nazani l'hôpital ni un problème. Mon mari, son Facebook est piraté. Alors comprenez que nous sommes en guerre. Et bien aimé, mettez les gants, priez beaucoup, passez beaucoup de temps seul et vous serez en train de constater les résultats. Pour l'année 2024-25, Ezali Pamboli, Nzamba Pambolo, distraction T. Concentre-toi, montagne Ezali 25. Ça va tout c'est faux. Nazani l'hôpital ni un problème. Mon mari, son Facebook est piraté. Alors comprenez que nous sommes en guerre. Et bien aimé, mettez les gants, priez beaucoup, passez beaucoup de temps seul et vous serez en train de constater les résultats. Pour l'année 2024-25, Ezali Pamboli, Nzamba Pambolo, distraction T. Concentre-toi, montagne Ezali 25. Voilà, bolandi femme tama nenga lobby donc quand on bat les aki piraté et puis la piraté n'a répété on va les belles pour comprendre pour so na tcham qui peut-être pour comprendre des makambo oh ils en a kati mais pour comprendre gars que piratage ça les qui mais piratage conversion ça 2023 bimi to yebe la bana nzambe tous en la confiance en Nzambe na biso mon côté banane toujours sambela na noti la biso maboko mbala femme taba mobali na ye ngai nazolo bango que Nzambe alingi bango batambwa na nzela mususu yango wana baeza exposé à cause à l'exposer na donc en gros et en détail mais ils ont un scandale liboso te to mona na réseaux sociaux. Mais bon, retenir car c'est pas question d'ailleurs aussi du candé yazana raison té nous ça pas aussi du capé boy azana maman nato ma sidi qui n'est pas bon il faut rester les capos loin nature zaka bon et puis souvent bateau bako sami bon débat sidi kaka. Coucou à tous les Nélachus, les Nélakeurs, les Nélove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça veut dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas de t'abonner, clique sur la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partager. Tu as besoin d'une promotion, une publicité, un contrat avec moi, n'hésite pas de me contacter. Ta chaîne a un problème, en tout cas, n'hésite pas de me contacter pour qu'on puisse t'aider à fixer ta chaîne. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Trageco, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2,000 avec le document en main. Eh oui, la société Trageco ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour un meilleur avenir pour notre société. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.